Ah, c'est bien. C'est bon. Mais vraiment, il faut les bisous. Nabimaki nazala ete kozonga na zonga nakomi kaka juste na coin ya avenue wana namoni bato baolela nameki na tuna nayeba so eza nini me bayebisingaki ove na bino kutu adaye na bino na bave ebele ve nani oyo adaye ove na bino esaki adaye natelemi vraiment esalenga mpasi nakoka kosiporte te ndenge tozalaki na ve wana mave na nga nazalaka na partir ba 2h 3h vers obima boye so aye le sel moto akutaka na veni ezaka ngai alingai nga vraiment mingi mpe biso bapeti na beau marché azalaki na biso bien so boana problème o boana match boki obeta bozokotela aye na palin so aza nango mwa quelque chose mwa afinance bino azalaki mave moko tozalaki na vraiment bien nayebi te mabe nini oyo ya ve wana mpa na ngai oyo nakoki koloba malgré balobaka so moto akufi balobaka mabe na ye te mais ata soki ayaki envie nayebi te so nakoki koevente nini non soki koloba abandi kovivre le roi star wana eza eloko mosusu mais azalaki humble na motu tu un moment akobima mpe na parcelle na coupe na semble akokoma ntina rompaka bamba atie mega naza na bapeti ebele oyo akotinda mpe soki akende tielanga mega boye mais ayaki motu mwa boye ya kolia mpe boye un moment azolia na bapeti na ya quartier mpona oyebaki aza star omona grandeur na ye lobaki dehors abo marché abimi keke ke place moko wana bazozoya na bagrandeur mais biso bapeti na ye oyo tovandaki ni awa totikaki komona teke oyo aza vantard oyo vraimen aomimonisa non jamais esali biso mwa pasi makasi tokoki kosiporte eloko boye te motu bozalaki na ye toyoki no beko bakati ve lokolo mais ezalaki kaka bamensonge tiki oyo kake non va kofi. Comment d'abord bosser d'abord na fait wana ya sida mekano kospite biso parce que des fois pe mosu yango ezonga na mosika bano mona lokola aza base eloko eloko mo eza moke meti aokende n bino na veli bozotongo ndenge en fait ndeti na part na nga nakoloba ndeti nakoloba nini ve nayebaki ke azwi choc na lokolo omonaki mpe lokolo yango non lokolo namonaki te mais nayokaki explication nga nakopesa mpona lokolo ve ezalaki mwana ya oncle soki azongaka arrière nde akwansaka ve na lokolo et après ça bakendaka na ve hôpital après nayokaki te komi o ve lokolo ecompliqué fo bakende na n bakebaka te lokolo etu tinde toyokaki o bakati ve lokolo mais motu oyo azalaka na ve ayo confirme mpa na nga ke non ve bakati lokolo te aza bien puis nakumisaki nzambe merci vraiment na ndenge akoprotege mais lelo eloko akamwa nayokaki non ve akufi. est ce que eza solo ke bana bon marché bamenonce cousin ya Sergent Mignon oyo asalaki arrière oyo atutaki na motu eza solo ke bino bomenonce non etikala jamais kozala solo parce que cousin ya Sergent Mignon Maniata epose mpe azalaki toujours awa même ata ve ntango azalaki na haine abandaki koya atambola na bon marché flambeau et azalaki vraiment en l'aise en fait azalaki vraiment bien mpe andosoka na bato andosoka na bango batikala jamais komenance epe père na ye oncle tozalaka na ye abimi na ntongo apesaka biso mbote tozalaki na oncle azalaki wana mwa quelques jours etikalaki tuna des personnes bapire Sergent bazalaka Sergent avandaki na oncle avandaki na oncle ya garçon au papa na kati ouais c'est ça oncle na ye avandaki na Sergent azalaki lokola na 3 personnes avandaki na bango oncle na ye na mwana oncle na pire en fait nayebi te so azalaki ve ou petit bazalaki lokola 4 je pense biloko ndako ya Sergent apparemment eza sorti en fait awa esika Sergent en novembre etikali kaka bakar na ye parking parce que babiloko tout déjà ebimaki awa etikali kaka parking non
kozwa ndako se todi parce que nayebi ete ke so azwi ndako awa babimaki kaka babike non balongwe awa mais kote pa basegien avant segien ya bomarché nga nayebi ke a 9 ans na lwanga lwanga primaire je pense a 9 ans lwanga prison pardon ntango akiti wana nde ayaki oya awa ela unga azalaki na ve nanga bien ata moment baconfirmement na ndo ozala na ve totraine na ye ba 2 heures 3 heures oyoki mpe ko esika matanga eza te famille se réunir malgré eza lelo kanda kufi mais esika famille mpe kokutana parce que awa moye bayaya te mpo bazala susu te non koyoka ti sikoyo non toyoki te esika matanga ezali mpe Adabora pas apesi $100. Ebikela ngwe na obenga na ndako na otuna zombe biloko na binzambe. Nakena somo biloko papa tu kufasika. Na somo biloko pona baleki na ngana china ndako. Deuxième mois, 3 ans. Comme mais ça no chaque mois. So yedo mo se ko bengo. La to no benga kala lio. Na to benga le to benga la mo kala lio. Yo ko mutambongwe. Oyate on essaye no ya so tali kuna bemission moi puis rocha tumulanga ya ke paseke ya ba sa émission ko nyo suba yebinga ah velo mo bimba so tu ko ti ko ba yebinga ya no su passer la butu moi la seke oh nana problème mo ba difficulté do musicien na benga seke est-ce que vous pouvez confirmer la dernière fois au solo là ceux qui le c'est qu'il faut pour passer le connaît ba kata qui topé c'est faux de passer là qui avis le marron bon là et cela nous va donc sonner na téléphone donc sur la tatikali ko solo la te na marambu ngana ebika que yaya tonga sala accident après na ebi tonga sala accident ba opéra qui est awa et simba qui vont monter des coquilles n'habite c'est une opération voilà n'habite c'est une opération mais à côté on a s'occupé de ninga za médecin pour na ba déter moi on a peut-être mon besoin Ronsard Kanza aux petit frère ni yenda ko pesa à cause na ba détail ngai la on s'est posé des questions est-ce que vous avez une relation nina c'est game ça va il y a comme si journaliste il musicien tout a une relation tout avez quand même une relation il y a un allé qui au monde qui va maquiller tout anaka ngana eba c'est à travers une petite à moi Béni Locasso à partir à Béni tenait ko yeba sege ndé ya ko sege ko ay ko adopter nga makasiko le katana ndenga zakina Béni il a maquillé tout aki et puis voilà maintenant bien ngalé qui nangai amando balanga suki na Kinshasa awa Ronsard aza poto yo ndoza lokwa leki nangai ando bien akaleki leki nanga se kamando bombela ngelo monter ye OK na chantier na ye OK na ye to tambola na ye na baki mamba ya nangai donc appela ko meko bengi kaya ya mon moto azui a yambio à l'action bolingo ngapé tu na zongi sela qui ascenseur wana voilà awa touye c'est l'homme information de celui qui matanga isa awa que c'est gay à la réalisation sur AWT mais ceux qui ont une résidence pour BTB baébaki parce qu'il y a des musiciens c'est que matin c'est notre information juive aux approches de la famille et matin les awapi marambango les amènent nini ou expliquer ça c'est que c'est tu le vois et c'est là une semaine oh il faut que vous mettez na end par exemple on a end à vous là ndé ay kolongo awa alongo déjà une semaine déjà moment ne peut se beaucoup de moi qui est parti mobimba o ya soki partout yo sto mobimba ye moko azoki mo bami tukana ezawana na sur bomoni akufika lelo tokutena na papa chérité ndapela kutena ta mambo monte ya famille et tout mon oncle pèse information oui oncle ayaki awa il fera kutala na mama lopa on a habité masoni bazaki nango ndebe sango ekokutaka oncle pe awa de tout monde okuti oncle bazaki awa ti jusqu'à maintenant toi na information est-ce que matin ouais peut-être lobby to ko yeba madame nyos ndenge ekozala voilà merci beaucoup la encore une fois mes condoléances
So. Apa c'est bon nous na mboko za na sege. Maman bana na ye belé baza masa na ngai ba sœur na ngai ba te belé ça dit que nga vraiment pas que YouTube pas maman beza na garçon talent ça dit que na tambola penza na iba ba segi ko avant que na zala na réseaux sociaux déjà na zara déjà petit le normalement son papa chez ya grâce à segi azaka wana les que tu o ebi que preza oluka kasiko si le logo pas chez ramoni par mobile la yo mo lobela yo mo boaka yo c'est que grâce à Dieu na nga sege azaka bien ata na mbongo ko tenesa ata di dola na longola pesa jona yo kaka sa masala accident ça na passion unique malgré ça habiter na yaka na yeme pour ta la carte bino tout monde ko ya sena te bika to lo pesika baza poto ke to les ensemble c'est ça voilà tout le carnet au niveau
Carmen Koda TV Landé Gamanga Kimi. Le comment a disparu c'est bien une nouvelle amour de namoni basalanga tolistambe motema David Pater aobenganga nekomona mizo mingi azobenganga namoni Christelle Midi mopela ngo elandaki namosola namosola bato babengaka esimo ebinanga natala kaka WhatsApp otaka namoni ko bato te namoni olokwana esimo namosola namoni bato babengaka paro kata yeseka façon Pour les joueurs, ensuite, à Bossole, comment c'est bien à part ça? Non, la haine de ce que c'est la sécurité nationale, c'est bien. Voilà, on comprend. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message peut être relancé à ma collègue Naïba Tissé ou comment? Banza London TV.